Una pose opportunité ndeni. Watana kota na ba 40 personnes ba lande na sima. Oya non ne po soalenga ila de makina mtatini. Ba biro bazala ki ona ba maître ba ke teye batindi. OK. Bazo douter que muto sa mamba bien. Kona mona ya rep des semaines. Non so opportunité. Ma solo na beta galo so ga bien. OK. Soupe pas mambo non le artiste comme des soupe toi na Luanda. Chef d'orchestre. Il aura la plus de lobby sabatu. Est-ce que Pembe na leader fondé? Ma solo les a bien, aux autres se retrouver. Moi que bon on se retrouver dans les cas pour na ba kumisa mutu. Tous on na kaka. Ebi nga na uti na ba orchestre Congo. Na na esprit benga na beta. Ba ta 12 ezala bena. Na so de plica tina ba beta ngamba ta mema sana nga. Siko yebisanga. So place on se retrouver te. Na so ni kwanza. Na yebo na ba kumisa fondé leader te. So monga na honorer pena. Yeba ke mambo ke bien. Mais on a azali ve na ngai oyo. Quelqu'un so melo repeto la. Ba fe oyo babaza ba idole. Vous comprenez? Le gars so le numéro to la musaye. Ve na nga somo no. Aboaka crimo roboyi wana na bi ke cri wana. Yala na crimo nga na banda ko boaka. Pour nga na bandi na animation petit ba benga nga vrai chéri. Nga na banda ko boaka ngo. Yei tanzambe yanzambe elukwa luzolo tanzambe yakiambe ale bana basi bakute nguma sia kutu tanzambi boaka ki mesimba mi anjimi de mobeta te moke to ko save to lo ba vérité so to kumisa ba animateur on ba offre na ba orchestre ba leader wata tisiko yo ambulance au travail te ambulance au travail ba cri no boaka ba oyoyo ba cri monde ti chando wa pas ko gati te ya wana mo amukie ngana boaka na boaka na la ti mwana okutana boaka te chanda so ibo public ebimba kitisi mamna oloba azalaka ma omatate ya omatate omatata nga mata ba ese obitumba no te tika kashika bundane na ambulance so coup de tête ya mbanga na podium image wa batu ba eba ba spiritas ba ebia chikata yeyo ba spiritas ngayo nazali naza toujours nana maki nana Luanda defate matubaka noza wapie shikabwake binana mama Mombasa ale dansata Mombasa lelo waneza musique te dansata Mombasa na binana mama Gracia Mombasa dansata Mombasa tonoya eloko nyoso nzambe oyeza na mbuma dogo fina soki beli lale soki manga sende bamalala ba déclarer yo mikolo deuxième vection yi ya batongo bakanganga ya batumo boye kaka donc omoni musique auto beta soki on ba distraction mamobele ekomela yo ba collègue na pe belé baba se plate kande wata olinganga ne na beta bango ozo comprendre ba pepe zala wana nga mona ebi ala na mon pepe bon aza musicien na supporter na contact yango yo ko sena raté ndule na yo ya tourna raté samedi na yo ya lundi ko ba bengi ngai abenga kasi yo ala studio kate na ndule wata na kanda na studio bo wengeko mwabina manzeku zonga kuna plus uti manzeku na mbona natali manzeku na bondeli rien mais ba kiteta mesi ka benga no muzaka wana na diete bobo manga foka ngana ko gato tala na wata yo considère na okota na ndia ina ninga kulwa ba momi mo bale na babite kota ka wata soma no linga ko esabe ko kota na okota wata benga na nga so bibo o vantile biso to zelo sa makambu bobo una le mabete na go bunda na ngate ba okotelo bana changu mabuga likolo ikolo lobaki toli yambu moyo te biso toli to yebaki te zali suma yango toli eloko nyoso wata oyeza na mbuma duko fina mabuga wata ko ndule sila na krina nga na kiti wata bamanga fei na kiti na podon wata yeli suna go bunda na ngati wapi abilobi to memo ni maluku na kesho na maluku babimisa nga bex nga kimisa bex mona ba yitango yo kuti Bercy na kuta Bercy mona to gwa ne Bercy mona luka comme sanga camarade na makasi Jamido number 1 Jamido c'est la différence du monde médiatique Jamido number 1 Jamido c'est la différence du monde médiatique Jamido c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes. Jemilov Nyonso, Punana Bango, Jemidor TV. Jemidor TV, une chaîne YouTube pas comme les autres, une chaîne YouTube. Et vous perturbez ma ramener à Luanda quoi, on est tout le bar toujours. Tant que le Jemidor TV, tout le monde a bongo. Notre boss, on dirait qu'il y a Suisse. Les boss de Unzinga, en tout cas, tu peux suivre Motebele, Moté Mama Bita. Mabita Nzinga Masama, en tout cas,
mais on te peut sur Bambote Belé na ba petit tout ba na biso na parler donc en tout cas to sepelara comment on a bon marambo bolam o bossa biso na Gemidor TV en tout cas so bomoni Gemidor TV ba image à boé les abongo grâce hein ba lobi à tout seigneur tout honneur tout peut simbote na bateau équipe nyonso sur na biso na Gemidor TV hein ingénieur Patrick Nginama Mulumba na ingénieur Don Bernardo bango batu basimela biso pena ba machine pour mon ba image o hein bo sepela en tout cas les le pena derrière la caméra ils abongo ingénieur Don Bernardo même tazala image o marambo kebo ki tourne na Gemidor TV to peut simbote bien bolanda biso partout dans le monde entier hein à Paris na moni bongo hein Dr Trésor Kwei hein Dr Trésor Kwei balobi grand frère propre ya Giro Levis hein Giro Levis bana VD en tout cas tu peux sur mbote bien na Paris place bolanda biso hein na Paris on a pekaka na pesi mbote na Alpha Nzamba moko ya bato balinga biso balinga Gemidor TV en tout cas azala toujours connecté na Gemidor TV hein Alpha Nzamba moté Lionel hein Lionel il passe bambongo hein Lionel cool il passe bambongo en tout cas tu peux mbote na bébé oyo Orlando biso toujours na palais hein tu peux sinon en mbote bolanda biso partout dans le monde entier na bossa une petite merveille mise la gracieuse hein merveille mise la gracieuse ba place aux awana en tout cas tu peux suivre en mbote belé sans oublier hein Carmela Miezi en tout cas tu peux suivre en mbote belé place Olanda biso quoi to boy na biso lo ba maramususu Junior Malengi d'or en tout cas soliba kato coiffé sengeli na Luanda la Kalemba doge hein na maya sikawana kaka okuta Junior Malengi d'or hein en tout cas wana base Christian Barrin tu peux suivre en mbote boza bongo belé bato bo commenter ka botala bongo Gemidor TV hein Christian Barrin balobi yo mtoza bon na ordinateur un computateur ou ekufa tout ça yara na plaque nango téléphone nyonso ou ekufa et puis la ralisu teza na problème sangisa yango bino ba réparateur hein bato bongisa bo ba téléphone Christian Barrin za pona bino sangisa ba mitraille wana nyonso ba plaque tout ba téléphone benga biso kaka na numéro za no bengi mo kesho na ropeso contact ya Christian Barrin memele ba plan wana a rosola ropeso mbongo yo salo kitoko leo na za bon na plaisir ya za bongo na moko ya ba artiste oyo bo sa pina lokuma art lokuma musique na ndenga Luanda bazo défendre pina masolo yo mo pina so yo ki omonike marambo zawa to sepela rozana ye lelo to sola na ye hein pour to mega peko bato basengi biso ba marambo beto sola na ye yango to yiko sola na ye to za bongo na artiste na biso na bokasi ingénieur don na asi bomoni déjà artiste Karashiko boye baka wana Karashika oya sala ba marambo na yo tozane na Luanda ebele ba ko kama na ba mona kete ba moni lisusu tozane lelo to sola na ye en tout cas mbote na yo artiste bonjour bonsoir bon dia bon temps ça dépend l'heure à laquelle bota biso mbote na yo artiste Karashika ouais ndeko na ngai moke show ouais ba bonjour na yo ah mona ga Luanda lingi ouais ba stema yo bimisa oyo na invité yo ba mataki mikili okiteli biso na Luanda tonde tozana biso na Luanda tozana biso na Luanda ba ben Luanda ra bon faut avoir Congo Kinshasa Luanda webi ke batebele ba otala yo dernièrement image mo bi côté na seba to yebisinga mais akokana mutu tele na ebite yo mo soko arrivera est-ce que j'ai ba yebisa yo na robwaka te na kuto na niveau robwaka te na romono ga bo déjà ba yebisa OK o salamo akokana mutu mo bo artiste mo bo bon premièrement pour na banda na on pesi na batu to balinga ngambote à partir ya Kisasa na Luanda na bat basutena na bandi na premièrement boss Matubakana na pesi mbote pour na espace na awa non c'est ça 6 sur 6 chez boss Matubakana marathon les continuer des fois na pesi sous fondé leader mbote sans oublier Pamela Mayala Palme d'or muta simbinga pena buna zarabu donc Pamela Mayala la grande dame Palme d'or bon pour na mutu ebisanga na kokana na mutu boye te na ebite soki bato balobi na kokana nani ngana ebike na face na ngamo godon OK bato bazio lelo bolinga ba découvrir artiste Karashika zanani biso ba oto yebi ba o pe musu ba bona Gemidor pe na ba musu ba yebi pe ba image biso eza na chaîne wana mais ba o ba yebi oto royesa bango artiste Karashika zanani ouais bato ba yebi pe na Karashika te bon artiste Karashika za musicien un artiste animateur donc c'est ça artiste animateur créateur danseur donc et l'obita est mon seigneur dans Belkinton hein un animateur faut un alphabet faut un ABC ça veut dire beauté charisme et boulot donc c'est ça et on a fait ça là je crois vous comprendre hein? Artiste Karashika zabongo artiste musicien yé pe animation de cop nae animation de cop nae to lo ba mingité et uzala moi ba boyoka yoka ba bilora nyangara parce que ba préparer biso nyangara so bima boyoka na ba bilo mususu artiste Karashika sala mais tout sur le truc de parcours à Karashika banindu le wapi place nino pina Karashika yo mo bino fana ko tali ke oui siko bina na ko musicien eza indenge ni parcours na
Ouais, parcours nanga ezamwa moulaï mais pour na bref parcours nanga premièrement na banda na musique nanga na Kikozo. Na banda na musique nanga na Kikozo. Nazo ganga mabe na ba débat ba mona nga mbuyi. Mais yo ndina ngo ganga makasi na Kikozo. Donc parcours na premièrement banda na Kikozo. Après Kikozo na yo évoluer carrière nanga pa orchestre mona Lutumba. Président JR na PC Mbota passant. Après on a noyé collège de Noble. Collège de Noble biso tobeta Sambara ya na Sambara ozala. Na Sambara na zala. Deuxième remix à Sambara boko ngo bandel ti suka ngamoko. Neti na ebité so to roza tamo crime be faro boaka wana. On a boa na remix à Sambara. Projet Kamine muta boaka ngo sko na remix na ko bandela ngo. Na ya crime en faro. Ale mwana ndumba de bagi di fumu di yenda. Di fumu di jali lele ah. Kubuta mwana mborogo so metino tivore. Kara oya shika bana mikeba zobeta bile yo. Dituna yo sia katantona yo nzambie. Wana Kamine Kasangidi. Wana pa fali tanga boa ki onsko remix à Sambara. Na ko boa biloko wana nyonso. Ale mama onda nga sokilanda nzambi ala ola ngaba lusalumea. Yecho mo simba bana wo. Kafila ntangu kana Santa Maria kafila nzambiko. Yemeki solo jarete la wo. Donc babilo ko na donc na sala ba remix tango. Après ton robeta générique mo personnel président Sonia Chomo kadogolo la ma présent personnel na ko boa sko générique mo bimba tout est possible. To la tagi pembe bo ezati na ba YouTube ma tout wana. Donc boa le des génériques. Na boa wana des génériques sko générique wana nde on a boa ki on tout est possible yango mte bimisa ngai. Yango bimisa ka yo so bimisi yo monique mo connaissance collège de Noble ezati. Bon et ala ibongote tant yo considérer président Sony akufi. Ah donc si président Sony akufi yo zaleka. Dans ça na mouvement kasi biso nde président akufi na boko na biso. Boyebi bena histoire ma solo nde zalaka. Histoire makam tout. Donc président akufi. Mais c'est un orchestre résisté les sous donc ta mon mkolo orchestre mtaba ocha balar. Azala giti. Na yo longwa na pas de plique pomba nuance. Na pesi mbote place azali. Ko longwa na pas de plique na yo ya pas héritier watanabe. Si to le gana ita pour na tia de plique wana parce que moi ma solo ezali. C'est là ba news na assure que extrait ya ba cri wana boa ki sali bon plaisir na leader soupe. Leader soupe en tout cas mwana ngolo. To pesi mbote tandira Portugal to vendre le pessoal des plis babi pareil on a des plis vous avez une relation avant que tout bon on travaille ensemble yo lo ba vérité ça biso on a des plis que za ndenge nini bozala bokola ensemble ou soit botanga ensemble te des plis to tanga ensemble te des plis to coller ensemble ya la na option na banda ko sala ya sala pédagogie nga sala na ngai na tanga na académie des beaux-arts na sala art peinturia donc tout massa to coller na disons massa camarade na nga na to coller dans mis des souffrances quoi tant on a yo comme ayo ya maison mère yo singa ki akite maison mère abenga nga coup de fil massa yo na bi niveau boulot na yo diara to sanga to sama na biso donc yango wana to sanga na kana sanga ka bo yo sanga ba disque ya yo boka kabongo na yo boka générique kabongo to boka na massa na Igo Jaguar depuis quand même na poto dans ba petit na ya animation quoi ba to batika na poto ya to boka générique na nga na longwa ka pa longwa ka bon ngata ba benga nga na linga na nga chuzonga te bona ma da pa wata mais Igo Jaguar azonga na donc après to boka na générique kabongo sko cri wana ya kabongo ezaka cri na yo ou soit déjà yelo ra oyo e créer meka na mouvement ba monique na voix no ça va na mbena boka kabongo bon lokuta mabete kabongo ezali cri oyo esalama na mouvement disons e créer na mouvement te idée pour déplique par la créateur après si idée ndeni to kotumbola mutu mo boeti mais boluka na mélodie ya moto kabola partir kabongo mutu aboki partout donc ezala epena bon mais biso to apena ba promoteur ya générique wana kabongo te fait la radio te surtout que yo animateur yo to sepela na yo po tango boka au force raté yo ganga misisa et consort c'est la biso extrait ya cri wana su ya kabongo bato babosani bazonga nonso na mémoire oya mama ezo salanga pasie nini yango nakendaki kosaka nepo ya bafoisin tala basalinga yi mama nga nasalalinga mwana boye na moi makasi boye kabongo adioti mwana kabongo amelisi mwana biberon après na roya depuis kaka ngari kizola karashika yiko pe mate koningana ti soke ye kanga frère allez 1 2 3 ya koningana ti allez pombani azaza kubenga yo debu congolais allez mama onde mama omona ba tomboli maboko mais est-ce que bino moko penda nde bozali na move wana
boye bara pena ge générique akap bongo pena et pesa makambo ya epesa makambo po loko epesi makambo e bana kakati vedi pena senti ba code des oya ba trésor ya ba bazobenga hein ba Junior Bookson Bukasa bazobenga ba Zidane Chalino bazobenga oye pena bo ozima 1000 balles bref ane Merlet Tanjigura na pesi mbote joueur gabonais atindelanga pena la raka première fois na mona $4000 mais au piano pas bisinga te bon orchestre ngoto betara sombong ekoyile pana maboko ya président donc ya la ida comment sous 4000 et comment sous 4 était na $1500 ya na $1500 yusanga siko $1500 na so maniki mbambala now ça no mara mususu na ça ma mususu lo panga père atika ki ba parler mususu ezalaki bien te na bongisa ki talanga pour moi souvenir ezala donc moi bon souvenir otika na ngopenda ki osamusa boye kangi yo mo peut bénéficier quelque part te ça pena bongo ça pena parce que qu'est-ce qui a fait que au long ne soit pas déplique pour na collège de noble ezaki liwa ya président Sonier Chomo mais pas déplique ou ba ki pe générique et kangi ou l'équipe na nzela ba to yabi ke tala na boka ka bongo yeyo kolongwa na yo départ wa n'est pas déplique ezaki nini ouais départ na ngai pena kolongwa pas déplique départ na ngai bon ils ont ba regret belé ils ont ba regret belé l'aime sous on a ça na mi kili donc ba yo kimi kinga dans la longa 2 ans passés donc ba regret peneze belé donc moi respect mon obo ezala kiti ala ki lisusuti au bois qui disque et simbi faut elle est prévu faire ya Luanda ya maman miki ka to vidare en plein succès elle a mauvais souvenir nanga na mona ka mutu moya betanga mbalitama vedi na mbalitama nga mona tena bi nanga fâché yobiga musique ya mona ki yanke na beta bouteille mais na moni mutonga ba kimi de pembe na déplique so beti ko biro ne mo ba nikela ba ketch bo ya salité bo dadi yobiga nga mo lekela nga mabe na mosiko déplique o ba ngana fandi to so la yo va no kuna na ba momi me ba pechon po vanda na bangoti ba pecha ba wengi wana ba basi ba sa kalbar ya comment se fait-il nga fandi na bango ba misem so ocha ba putre na sima yo calculer nga bon na mona gango déjà les makamo boya kati po sindigo de faire la porte elle na gotinga vers la porte to lo ba l'autre mo lo ba vérité elle ba mo ba spiritualité comment je devais na déplique moi futa nyongo wana nga pe entendre no tala mona nga kuna no so la da un temps that's nga mutu wana système nga mona ebe gande no résoudre na mona ki et comment il bena ba attaque mo bo fanda pe na bona reno be banzele moi na leader ba ndolo ba biloko mo bo en sens te. Et ça a bien été gardé. Tu colles un écran animateur. Mais t'as les lotas coupés à la ti. Moi, nous la ti gondo no bien. Ah, ça rakite ça. Des fois, tu y a on a mon kaka. Mien na ba Luanda ngwa. Non Luanda. Non vivre. Na ba Luanda ngo boki na bino. Osama na bino. Na pe na tikala na ngai. Donc on a 2 ans passé kuna longwana nga na sala ba show na nga. Na betara partout. Après Nathalie na carrière na revendre boete. OK. Ya on mona ki pa gogan totorino moto na tembe. Ce que Rokota n'a pas wata ezali nini est-ce que ezali na mutu oyo azoka pina loboko boye abengi wata ke zo mutu ou soit des élèves qui ra test ne ba do so na test bon mutu pena zala ki personnel mamela limakela wana miracle tu na ngai ye pena muta facilité itache wana mamela limakela na lelia ye pena mutu ebisanga te wata na mwana na ngamo grand animateur show ki musique wata ebisanga mamela lité foya na yaka pe bandula wata ba rap banini una pose opportunité ndeni watana kota na ba 40 personnes ba lande na sima oya no ne po swala ngai la ni makela mtatini ba biro bazala ki wana ba maître ba ke teye batinde mbazo douter que muto sa mamba bien bona mona ya rep des semaines non so opportunité te masolo na beta galor so ga bien soupe pas être mambo non le artiste comme des soupe toi na Luanda pour toi l'année na njila ma solo na lemba na nga kutu yo considérer journée mon bobo wata obeta na terrain na so na quartier de Mambenga na tala bona habiter opportunité le fond na joie fera mata na koma désert bo ba mettre ba ko na porte ba mettre ba binga te faut pas ça mbongo na bi faut pas ça mbongo donc faut na pesa là ouais mais ate entrer na ngabo na kota na pesa na epte batana so 2000 francs ko kota na kota kaka boye na kuta ya mona ya mo animateur azo sa test azo kuisa so lo bibola la batwa la so galupemba déjà Maître Kevin a fait ce mbote cheval ya na poto maître wata ya boga atali o masanga to kolon kizola mata benga na komba pale parce que so benga gari kizola sike mutu na mata pale ko mata na denda na poto to na ya wana
nana boma batute na animateur ana wata bima wata krina ngana krina nga wa ba krina no yela ibango wana na le mabete na ko bunda na ngate bokotelo bokotelo bana changu mabu wali kolo kola lobaki toli yambu moyote biso toli to yebaki te za lisuma yango toli eloko onyoso wata oyezana mbuma duko fina mabo rabo wata ko ndule sila na krina nga na kiti wata bamanga fei na kiti na podon wata yeli suna ko bunda na ngate wapi abilobi to memo ni maluku na kesho na maluku babimisela nga bex nga kimisa bex simona ba yotango yo kuti Bercy na kuta bex simona to boire bex simona luka comme sanga camarade na makasi to zala na ye ba après une semaine bex ba longwe na ko beta ba libanga na ye ba période wana bex no beta banga wasko nga 6 wata benga Moïse Mobiki ici ba ambulance ba kunta do bana ngola awa wana na bo crime bo chikata wata kufa ozomela chikata keboko bamba chibola chikata tu chikata yo batana ba chikata na 6 je comprends moke donc yango senga ki wata confirmer déjà que yo fozala obandi pe ba rep na boka so ba dindule ba Palme Beach na boki na sa wana ba YouTube so talinga na ba lingwa na ba préparer miange mi demo animateur nga boka ba miange mi demo Rosalie na PC mbote ay marambo tanga na boki disquette na so ba code orchestre wata je comprends donc peso pe makamo peso nga makamo animateur wata na kinda tina pala wata et c'est l'émission sa ba sa jena wata nga ako fentenga lo bambanga mikona dendi mo yimo kia donc na okabola epena des fois te na ba okabolé makasi yo considérer ambulance ay auti Luanda ba eko zonga ne bazonga na ba mama sa ba chanteur yo considérer bongo na beta ambulance na répétition mo wana pour wata la so muto e fabi misanga obeteni ya ba bina la ba rija ba Belgenton quand c'est répétition mo boité ambulance na parler to répétition publique en plein air ambulance ay bo abwaki goka na benga karashika Moïse Mobiki siaka na yabo na beta na complique ambulance na yembela nani pa na yembela wata na boma mutu rap na kufa ambulance akokata ya mbanga so talon ba YouTube ali journal na lata lingwanda ya rouge torse ni ambulance ya mbanga ezala pe na bongo mais ce que nous sommes ozoloba oyo ba vrai spiritas penda ba balanda wata partout bazana ba terre banjili bazana ba maluku bazala ba Palme Beach ba wapi tout ça là ba yebi mais ce que ni ne sala ke to retrouver te karashika na miange mi demo boakate dans la mito yo na la team wata ezata na nzembo moko te ni génériquement besika yo pino boaka ça ba image ba répétition ba concert lo ni sala ke obora lisute aussi longtemps wata ba ne rolingao ouais lo pene salanga na boakate pour toi là dans la préparation to beta le roi Palme Beach to beta Palme Beach to la programme pour Palme Beach là kuna fo beta excusez village Temba. Normalement, la faut répéter non, on a répété mardi, to beta samedi. OK. Ya, to répéter bien what que vendredi on par rapport de to préparer comme na village Temba place pe ba changa il faut public mingi. Baba c'est là par rapport à biloko na gi on a ba stratégie animation. Na ki ya, to préparer moi tout. Ya reconstituer ba kanga ki ngai na makamo j'ai dit elle a ma solo privé on a ma solo na robeta mo ati donc elle a ma solo privé ya famille ko senga ba kanga ngai donc to ba kanga ngai o considérer na raté na ndule comment moké na raté na ndule méchant fort na raté na ndule yo beta de pa wata so ba kanga wata os informer te ba ya bato ba kanga ngai ya bato mo boye kaka donc omoni musique o to beta soki on ba distraction ma mobile comme là ba collègue na pe belé ba se plater kande wata o linganga ne na beta bango vous comprendre ba o boa le pepe zala wana nga mona ebi ala na mon pepe bon na za ministère na supporter na contact yango et on conseille na raté ndule na yo ya to na raté samedi na yo ya lundi ko ba bengi ngai abenga kasi yo ala studio raté na ndule wata na kanda na studio bo wengeko moi na manzeku zonga kuna place uti manzeku na mboni natali manzeku na bondeli rien mais ba kiteta ministère ba benga no muzaka wana na odete bobo manga foka ngana ko gato tala na wata et on considère na kota na ndia na ninga kulwa ba momi mo bale na babite kota ka wata soma na linga ko et ça be ko kota na kota wata benga na nga so bibo o ventile biso to zelo sa makambu boye batum su habite yo zela ka ko bandela ba krabexi te le kapé bo lobi na ngona studio lobi na ngona studio 3 fois na bia adazi beba awa dana ko concentrer sur bakoko donc tana ko concentrer bakoko na joie qui retard donc tina yo longa pa wata na yo ya pa Patrick Beckham on les dit c'est pas Beckham tana yo ya na po Beckham pa benga tant que camarade to boa na beta ni pa les 5 tana yo ya wana yo considérer pe ma contrat mo mamuna gi na jouer à Luanda awa na jouer coup de fil ya fondé leader mon Colombonda
muta simbi yango na fonda benga ka partir ya Kin ya benga na partir ya Kin na posa to sano makambo ya to sano makambo ozana mouvement na ngai donc elekaki bongo ya mona za siko na Luanda to mona na abo et grâce à fondé leader mais Karashiko ya bokolombo na fondé yo mo jo côté sur la basola fondé mais bi ko dans parcours hein ba mise belé pe to na bon ala ninga ba Luanda mais ba parcours ni ro beta na ba place sur les masole zali hein bazate belé ba beta na ba musique parce que apparemment musique ozo beta lelo et ça s'appelle Roy Bomba yo hein na bita yo mo pe sofa na parler mo tala lelo za na mbonda o uti na ba musique na biso to ebi ke générique ndombolo esko na mbonda mais mbonda ngo lelo ba benga mbonda za musique it boton to beta bo ba jeune ba musique to boto beta wana ya ndombolo na mbonda za la raté mbondeza mutu na stratégie na ye abiki comme orchestre na super mbonda po kina ba stratégie na ya po beta banzema mama belelisi po yaza mutu mbonda pe ka te ya to mona fonde bato mona eka bongo belelisi ba yibono na ndomboliste fonda beta ba orchestre bela beta ba vena biso juna mombafu tu bo mona fonde bongo bele ba te ba mona kala msu fonde mbonda te fonde so ba yembe lo banzembo o biso to lo ba wana o to mona ngo so musique ande akoyemba ngo palola ba redi apalola ba rambo prévenir go à l'époque ngana ebi bana ko benga e Kofi pour so yemba Kofi bondi mate lo ba ne ba comprendre te mbonda musique na bi on monisco le to développer mbonda ngo le to mbonda bilo bo sala différence dans les années eza ende nini bon mbonda na biso pena différence na biso to sala mbonda na biso to moni fonda tamba outamba kibinda o comprendre outamba mouvement moko boye ba juna ana animation non ayemba mana animation outi Congo una renda répétition ya Patrick Beckham mais lo Beckham azo boire ba cri na comme le roi cri fort pas Beckham abaka tikeli ba ya dans mbonda obiso to beta ya mbonda mo boye qu'est-ce que je peux dire encore mbonda mo modernisé merci beaucoup de clavier les qui animation peut changer zaka te Rwanda to be chokolo ki chokolile te lelo to ena makambo ozo comprendre fonda beta ngeli na Luanda bandima ye lelo nga karashika na ye na dansa ta Mombasa binana mama Mombasa dansa ma Mombasa ngana binisi Mombasa na ngai dansa ta Mombasa omo ba biloko moko boye eyeye wana eza ba biloko yo tozana nyangara bo so na nyangara habite nyangara pendo rassurer bana nyosa Luanda o rassurer ba nyosa balinga karashika na Congo na poto ke nyangara penda ba uzwayo pena live ne ino sali marambo normalement pena bat ba comprendre na pesi mer grâce matubaka na mbote bat ba comprendre pena pla ba mona bat bazo dendisa bidenda froko ali mama dendisa oninga dendisa bandimbo ya leta bidenda froko 1 minute de silence ana lobi ba ser budindi silanga biloko ya nzambe ba mama grâce matubaka na zwanga pena bien image Pamela Mayala adendisa yango ma hubo balobi makambo eza pena dogi wana za bongo orchestre fondé mbunda esika wapi artiste na biso les grands animateurs Karashika na sio bino mo boyoki ba œuvre o Karashika sala et puis tant boyoka do boaka bozo mona bino mo travail eza do travail ezati kala mingi te na sa eloko mo boya wa yozala pena Karashika mupanzi koto pena lugele mutu mupanzi donc to suika attaque la vérité mo boye to sali pena lo mo be bongo ba bunda pena na ndenge animation comment bozala eloko ne ça va fort to sala ngo kala te faut mo kana na mboka wa animateur o kutsa nsanga na azate faut zo ende na Congo animateur azate animateur azate na orchestre ba te beleza e orchestre zawa animateur azate preuve anika na générique mo market apamba mais soki ba tchango ba telema ba binaka animateur azati nanu kunyanga rebimate mais nanu bimite market apamba franchement je te dis la vérité moke biso to la rebimate faire radio te nyanga tango bima to kotaka to kena référence 66 là et pas ya boss Joël Matubakala to yoka soki nyanga rebeta kuna to ndenge nini pour te faire radio te quoi to kitabana palanga to ba soki robeta beaucoup mi wa bisiko na nyanga elo ni ezela po ebima bon na minutes oyo eloko ezanga po ebima utaki Congo Kisasa auter osala mwa ba mama miki ba mixage to linga mingi ti ba mixage ba forme ba mixage te ba mixage ba blo miki wana donc mastering yango mona kendaki na ndia yi pour sala ba biloko wana tout mais ninga ki asala ki ngo déjà ninga zo yabo comme ça to mona ba préparation ba clip to zo kende na boss fondé leader to kende en Soudaf to sala moi partir ba clip ka ngana te bisomba wana mamba banzoko Soudaf
nzokona mwana eti déjà masolo biso to Afrique c'est là eloko te transport kaka toke Sudaf toke osala baclip tanto ya bapetisa badanseuse bakokende mwa province mu pembeni awa tanto ozwa tobambi bamiongo après évide nango bato babini dans la même chose décembre pena tobina ngo mais décembre neti bobina ngo pena décembre bozobina ngo bokozobe bonisa 3 minutes boka banzenzula nzenzule amama botono ya Arina Tina chéri Coco bébé danse pour moi mon bébé ma chérie Tasco français côté na mbonda. O mikolo mamba lo bati français côté na mbonda. Donc to beta mbonda. Wablo karashika ina ngo. Robina nete. Bébé je veux de vous. Bébé fais-moi bouger. Un bébé danse pour moi. Mon bébé ma chérie Coco. Bébé de mon ligo. Borwane da misig bat bazo kangama. Mais est-ce que bat ba otuna aux autres se retrouver pembe na fondé mbonda ba mambo to bindenge bandara to bindenge sukaka lebe ozala ba moke ya kana koto muto na soli bien te mambeke bezongi boye oza pembe na leader fondé mbonda ça fait déjà un temps et puis oye kaka boimba moko chef d'orchestre et lo wana piso zo lobisa batu est-ce que pembe na leader fondé masoleza bien aux autres se retrouver moke boso na se retrouver te na leka pona ba kumisa mutu mo tuna kaka ebi ngana uti na ba orchestre Congo na esprit benga na beta ba 12 ezala bena na so de plica tina ba beta ngamba ta mema sana nga siko yebisanga so place mo na se retrouver te na so ni kwanza na yebo na ba kumisa fondé leader te so mo ngana honorer pena yeba ke mambo eke bien banana ya na mokili oyo jamais na mona balonga fonda beta bango papa dodia na beta bango na dejembembe obeta mama obeta bango na yembela nani na yembela fonde ozo comprendre ba place on azali donc au mona ki na honore mutu mo elobita ye morabi na vie musicale na ngano ba honoranga lokola yoti donc ça veut dire quoi ceux qui m'envoyer que bien faut na honorer mutu wana na za pembe na yo mo mona te mta sala pona bana ba pamela mayala ne bana ba espoir mboma yonzika ne bana ba sos Alberto vous comprendre yemta sala nga pena na bana ba na ba papi matala tala boss papi matala tala da yemta sala na bana ba tuana na ba rochide bilele vous comprendre na ba tangi ba forme ba tebele yemta sala pona bana ba on se comme ta bongo non il faut honorer kaka Tony ne sala yeke karashika tango ye kara chef d'orchestre selon yo mo pena ezai poani. Bon, mon qu'est-ce que je peux dire encore donc? Est-ce qu'il y aura un parcours CV retourne trop ou soit il y aura travail? Non, premièrement c'est mon boulot. Premièrement c'est mon boulot et belé ba comprendre ah y'a kasi quoi. Dans l'orchestre, l'orchestre ba loba on a mon ba camarade. Y'a kasi comme ba vitesse, mbala moko boy chef d'orchestre. Mais musique chef d'orchestre ils a raté que on a ça batu. Et a raté que oye sika ti. Ezaka ke musala. Musala na respect na ngai. Kozana batu bien na mutema munene chef ba pesa muto za mutema munene akabola na batu ya ezape na bongo ya normalement vraiment OK to chité na biso déjà mais to yebite est-ce que nyanga rapenda na niveau ngeli po na yebike ko utano kin ko ya oyo ka ngeli na bakini déjà tika ngwe beta pe betara e beta na ba poto ya mige mema to pe simbo to ozela leader fondé na nga ba poto ba bi fauteuil jaune wana fo leader fonda vanda potanga bwaka mige mema na ngeli miga zana na marambo te est-ce que nyanga rapenda oyo sima solo e ko beta na niveau ngeli to pe ko le ngeli bon l'intelligence organisa nango ozomona ponga nchika intelligence na nango moni nyangara na ngeli ba ya na leki moke okobota bana yo moyebike mwana oyo mo bapta mwana nga oyo na lingake mingi oyo na lingake po bana nyonso bakokana kate donc ça veut dire kwa ngana ko lobaka boy ngeli simba nyanga ekosimba pona nous ebimité bat barobina na bango ngeli eleka nyanga baba na tata moko mama moko nyanga eleka ngeli to mo la ga ba bi toujours mutamayele ba na nenga lo bana répondra donc wana za bongo sagesse oyo karashika pena asali par rapport ya question wana je vais biter na animation na Congo bato pena ba inspira yo oyo za make ba idole yo mo peno vanda ina parler ou boka no to yemba na yo mais yana leader to animateur mo be pena bandaki ko ko inspira mingi pena so landa ye ça la go travailler ezanani idole les aranani na génération na ngai be na génération o eleka na ebiti na génération non nté ocha ke yona mpeno bando sa ndule te ozana ninga ba parler batana bwana kikozo
il y a des gens qui viennent à Somono. Grand animateur, on a PC Mbote Place Azali. Il y a Somono et Sili. Dans tout faut que c'était Somono. Comment tu sais quand on a dit Somono? Vous avez dit on est musulman tout c'est le lot. Mais on a Azali vient ngai oh. Quel sont les lots répéter la. Bafé oh babaza ba idole. Vous comprenez? Le gars c'est le numéro to la Musaï. Vient à Somono. Aboaka crimo roboé, wana nabi ke kriwana. Yala na crimo ngana banda ko buaka. Pour ngana bandi animation petit ba benga nga vrai chéri. Ngana banda ko buaka ngo. Yai tanzambe yanzambe. Elukwa luzolo tanzambe yakiambe. Ale bana basi bakute nguma. Sia kutu tanzambi. Vous comprenez? Ve place azana mi kila ebi krio bien. Ye na balolo ba mama mususu mais ebi krio bien. Ya ben non ça là yo ermo. Des fois tu ton on buaka on fait la voix mon ro casser mais casser te. Pour ngana ki somo ngaba tumso ba YouTube on a ki bilgi ntonte somo no. Yo na école somo. Ngapena na école somo no. Mais lelo est-ce que nous on a musique Congo qui ne ba orchestre mebele effectivement eza J7 eza fait rigola. Fabugaz pekuna na Villa Nova pe mameza la team wa teza. Ba animateur nino zo mona man lelo ba sa makam. O pena bana temps na minute. Na orchestre on a quand ndenge ba bil ba sala ba époque na ba juna ba sala ba époque na bango lelo oyo. Bon ndeti na Villa Nova vraiment animateur masana chomi na ngweri. Na PC Mbote Place Azali par américain donc grand animateur na nenga muketi. Bo lelo yo bato ba mona ndie chomi a soute fo ezi. Batika ba biloko wana chomi za grand animateur. Ya on lo ba mo ba fo ba chomi ya la ba casser. Oga pokate. O monate, chemin de grand animateur, kobuka na te, o mo banzela kenda rate. Ya, tant to ko la voix pe ko la ka. Ya, o monte chemin tanga boka pa manda, voix la mukie. Ay pas jo sa matinda mais le pas Villa Nova ta mamba PC on senti voix, il faut moi mi sous. À part chomi parce que le lopena na nenga tan chomi. À part chomi, net na orchestre ni na la team wat animateur azatin. Na la team wata. Bo monte ba beta ba générique simbati. Animateur azati ni ne loro ni no yo bini awate kangi mokili lora ngelingele kanga lora ba madu kanga lora ba lokole kanga mais na mi ange to mone ba ambulance aboira ba cri na yesi aboira ki mais simba mi ange mi de mo beta te mo ke to ko savent to lo ba vérité so to kumisa ba animateur on ba offre na ba orchestre ba leader wata ti sikoyo ambulance au travail te ambulance au travail ba cri no boira ba oyoyo ba cri mo ndeti chando wa pas ko gati te wana wo mo amukie ngana obora na obora na la team wana okutana obora te chanda so ibo public ebimba kitisi mamna oloba azalaka ma omatate ya omatate chance omatata nga mata ba ese bitumba no te tika ka shika bundane na ambulance wa su coup de tête ya mbanga na podium image wa batu ba ebon ba spiritas ba ebon chikata yeyo ba spiritas ngayo nazali naza toujours nana maki nana Luanda des fois te nana oyokola no ba biloka mbonda ba krambonda polo mbonda mtesimbi monde pour comprendre. Mais ce que tu évites, hein, on le vit bien aux alliés, au bac ça peut qu'au tambonda. Tu évites ma canisina yo, mutabata malego na maele. Tu évites lobby, tu remontes à Sousso, Karachika boyeso indengeni. Mais ça je ne repère ça quand même matana wata parce que parcours au beti, la team wata neza place au penza au yomoro au loba soyi le longwa, ezali pena la volonté na yote, ezali loko ya kinde salagi au bongo. Parce que l'état c'est ba Hollanda yo, ba mise ba Hollanda yo, message ne repère ça na wata pena. Bon, message na repère ça na Gogan. Il y a été premièrement na PC dans tout ça l'émission on a bagi na PC ba bonne chance donc et que naï bien donc on a PC ba félicitations premièrement mais on a rolo ba sans qui toko umba qui toko mais ba animateur ba luka ba cri dansant to luka ba cri mo boete au mon fo luka ba cri mo boe ezala hein taranga pokuna mta ba binisa lo nga zati ya baluka ba cri dansant ba animateur wana la scène musicale otalaki yango PS ke ba kogi de zomoni bercer aye lisusu ayo chapwa moni mosko ke bexi mona ngo chapwa aga yana ve boy moni te ke bexi mutalamusi na Jamaïque mutalamusi yebisanga ba animateur awata banani ba nanjaki ba zate OK à part bexi bokanti ya so animateur mama kasa zala yo wata ofina bexi ki ma na poto wata ofine ete pardon na bonanga bapesi bersi na teni penda lati lokwa ba musicien na teni on ba yokanike marambo ya esubukisa biso mwa mingi eza na ba vérité otolobaka tolanda concert c'est musical en tout cas la team wata félicitations na bino donc hérité watanabi Francis Dibaya andika mikili masolo to sola ngo to beta on a Luanda Francis Dibaya en tout cas et ça biso bien au monde au travail et l'équipe est bien tu vois toujours ensemble quoi message Karachika moko ya bato bazala wana pa pesi ya wana to ebike et comme la mokonzi grâce à Francis Dibaya quoi dernier message
na yo karashika na bato basepelaka na yo bato balingaka bongo fonde mbonda bato baozela nyangaka bato bazali pe na posa mabanga toyote mabanga esili déjà to ndenge nini natina yo message moko mutu nanga mo bazali na posa libanga na yebite na minute message no repesa bango ouais message na repesa kaka bato yo bazali na posa ba dédicace ba dédicace non to cité OK ils ont chanson moko na to baksa ngo show to emela vena biso camarade patron nga fonde mbonda dilema Charanzambe donc to na titre moko na photo bakisa so to vide titre wana nde après ma mtunde ko bima donc message nanga ko za la raka opesa nga chance nde na bindisa na Congo na obinisa pe Luanda nyanga ka bientôt zo bima boza décider gelo so ga mambo soupu masana nga yike beta bango pastor donc pas mal oleka pena bien oleka bien bopesa ka chance wana bobwakelanga ba fleur nde na message ko binisa talaka na tamuke na Luanda mais na kangi ba animateur toi mike ba kimi muta ko bouger te kuna minute so tu na Luanda animateur ba webso karashika fudangwe karashika pesa mote bato basepela ona yoke Pamela Mayala mutu na yo atoli ko kabole na batu te pesa ega mbote quoi Pamela Mayala kasi ko kabele na batu te oliga yo moza na ega te Pamela Mayala za ya mutu nyonso ba mbote na opesa na batu tu balinga ngai boss nanga fonde mbonda na pesi yo mbote yo na bandela kombo no tropo yo mto pesi nga makambu na za bona mboko na survivre nazo ba pala ba minene le pa mbanga moko donc c'est pas donné à tout le monde na pesi Pamela Mayala mbote Palme d'Or na pesi mbote na pesi espoir mboma yonzika mbote na pesi tangi ba forme mbote galor swag bureau mokonzi donc soupu donc matangos na pesi susu koko waya ayo silika pamba na pesi DJ Khalifa mbote grâce à Matubakana un espace na biso 6 sur 6 chez boss Matubakana Matubakana zawapie shikabwake binana mama Mombasa allez dans ta Mombasa de l'eau les musique était dans ta Mombasa na binana mama grâce à Mombasa dans ta Mombasa ton ya eloko nyo nzambe oyezana mbuma togo fina soki be lilale soki manga sende bamalala ba déclarer yo mikolo deuxième vection yi bama kwanza pe ba déclarer ba buibui ale mama leki yo kwanza oya bambuma mindele babeleli na Luanda yo pasola bambuma ta bambuma kolokoto pe mbuma makwanza pe mbuma lidesu pe mbuma donc mamba bien zali donc bon c'est la karashika yo toujours en forme ba mikolo tozo bina bébé danse pour moi mon bébé danse pour moi mon bébé ma chérie coco bonde kotina français bébé ma chérie coco hôtel malanga déjà Gypsy le sala na pesi mbote wana mera ba petit babi Gypsy le sala pas na mbuma kala mingi te tozo petit moko boy ya ngolaise ya musique des fois tu donc na pesi ba tutu ba linga mbote donc karashika pena yeyo liboma animation zo na kata za mabe mais boss na pesi boss mbote boss de Nzinga talelanga taka boss de Nzinga kamite na préparer logo moko boye ya Gemidor et à l'avant chaîne dans na c'est la yo tinda maloba to côté long si de lo mo boye kaya ba 1 minute 2 minutes Gemidor TV des fois merci na yo mo reçu mo kendengo ya mbinga très gentil vraiment toi ensemble penda. Voilà, on appelle ça. En tout cas, merci beaucoup. Un grand plaisir était pour nous de savoir que vous étiez très nombreux devant vos téléphones, devant vos ordinateurs. Le bipon Hollanda biso, botal rabiso Gemidor à partir de Mikil botal tefa munene. To sepela to bobenga biso, to benga partir de Belgique to Hollande pena écran gaya, masolane kenaki besoin ki boye. Na pesi mbote bo na leader le bi mwana ngulu. À partir de Portugal, ils sont bien no de tebe mission so. Ça la mission na mundu tel bo ba ki besoin ki en tout cas, to pesi ba mbote place aux de héros ils a cop. Ya on est masolo quoi tobo sanité leader soupu na nenga Luanda koko ya nenga Luanda bino bato bozawana toujours bo sepela na Gemidor TV boss de Nzinga to peso ba merci belé restez toujours connectés branchés tout ça bon on a référence 66 et pas ya boss Joël Matubakana na ex Mathieu ba nyonso ex Mathieu awa armée di salo koti masolo za la rawa marathon ezo continuer ba biti le 20 des marathons rolala tozonga la rythme auto za rango mama grâce ya Matubakana to pesi mboti en tout cas Bon, alors on a toujours, il y a Rolanda Bisso quoi. Bye bye. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher.
Gémidor. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Gémidor. La chaîne par excellence. Gémidor. Oh, numérique. Gémidor. Oh, number one. Gémidor. Oh, yes, comme